que aza awa na passage après-midi kito côté bon to na ke ko changer ye couche mbata moko aliaki mena ndenga kuzo bo limbisanga po mo pe mena beta ke mbata te ko akoma rouge na beta ke mbato moko na zumwa litoi na finyango na biyongo memsanga ngambo na boye koloba na français pour abi bala musuba lobarate au mona ka ko lobi likambubwe a répéter na kamolie mais ndenge na kamola ke litoi bongo tant ba parane ba ko zoyer akomi méchante donc azoya ko betanga pa ke ne pas ba parana donc so ba para ba message na moi na bango ba comprendre ke likamoko elekaki maintenant muto loba zéro koloba to garder am. Bref, si qu'on a une situation au bolobike, moi na biso basimba ye. Bandeko, na ebi bamboka mususu te. Nga na lobela makambo eleka na bamboka mususu te na lobela makambo eleka na France. Bana ba handicapé, eza difficile po bolobake mutu a abuser na bango. Parce que bana wana ata baza na ndako, bazaka suivi. Omoni soki parent moko azolia mbongo ya ba handicapé, ya mwana handicapé ou ya mobali handicapé ou ya mwasi handicapé, bo kantate ke ba fanda tranquille, au fandi tranquille, bazo verser le mbongo kaka dans les vies du boye, et ça lokola batu baliaka RSA. Bino bomona ka muto alia RSA. RSA muto za tranquille te, ba pesa bango ba rendez-vous po ba yeba soko zo luka musala, et ça pe lokola France travail. So zo toucher France travail ou za ki Pôle emploi. Maman, ba benga kana ba téléphone, ba pesa ba rendez-vous. C'est pareil aussi quand tu touches l'argent d'un enfant handicapé, bon quand ça que banana baza contrôler te. Bon quand ça que faut kaka za na centre pour azala contrôler, même ceux qui sont dans les maisons. Baza ka contrôler, ba mona ba psychologue. Quand atazo lobate, psychologue il faut mona ye. Et puis tant ba mona ba psychologue bazana ba parenté, ato za tutus na ye ou tuteur na ye, okotika na couloir ya kokota ye moko. Ba psychologue na bango ata na ba geste, o mona rendez-vous mo kaka bazo sekisa ye kaka boye bazo tala mentalement azandenge nini. Ba mona pe ba médecin. Mwana bongo soka za ya kofongwama. Surtout o bino bo loba wana alobaka. Soki mobali moko abusa na ye, yazo loba, aza mayele. Vous pensez que soki ya lingite, banana baza makasi koleka bana normal. Soki normaux, baza makambu makasi, bana ba handicapé. Eza souffrance même qu'on travaille na bango. Yonga na comprendre que soki na moni parent mo aza na mwana handicapé azwa na réseaux sociaux ko finga batu ko sala bwe na bi peut-être eza façon na bango ba se défoulaka parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Biso to mona ba parent ton ba yaka na centre. Au mona parent mususu ton ka ba accorder parce que nga kutu na centre privé. Mais parce que ba centre à l'état des fois place ses alaté ba parents mususu bona ba place ses até bazo fanda na bana wana na bandaku eza facilité des fois baza na vite po mobala linga yo na bana ba etawana fo mobala naza na bolingo po camarade pa linga yo il faut camarade wana za na bolingo bande ko ngata na ofa na melin bato ba yebinga voisine nga za na bana mi balé autiste voisine nga yonga ta mutu mwa batu bakosi nga makam na réseaux sociaux que afingi bana nga c'est archi faux. Moi j'ai vécu ça na ko finga bana na ta mukete nga mutu ndeko mwa sa kosi nga makambu ona fingi bana na bimi sa vidéo na esika na oloba ezeno ka raison ya ko finga nga ya ko mona ke wi ye pas clasher mama Congo. Parce que ndeko mwasi wana zaina ba camarade te. Po ndaku neza toujours salité. Ndaku neza toujours na solanier. J'étais la seule on a banoke pané na memi pe café na sucre. Po to zaika na rez-de-chaussée. Bato ba yebinga na mela ba yebake. Azai gabonaise abota bango mi balé bon. Na kenda to fandi to mela café tozo lia, tozo beta masolo na tiepe musique na bana. Je voulais lui changer des idées. Ezape na ba jour sou na bi tikelanga bango kende marché. Pas ako bimate, a bimandeli papa bana ya aboyaye. Aina bana 5, 3 ya bien, mi balé à ma bé. Na melen wana, bata melen ba yebi, histoire vraie. C'est pas facile. Quand on a comme mémé, gabonaise, na komisko ko mémé na milieu na biso.
ya biso bazairoise ya bazairois akomi koyokola kozala na sourire akomi koyekola kotia susu maquillage parce que moi ce kitoko mais ami baby ça souci même na ndako okute loko kitoko te tele mwana bomaka toilette mwana soki omona penda soki kaka na kidiba mwana sumbaki ya yebite akuta nie na mur sko yo kenda kwa bongo ndeni so za mutankelo kokota nda kwa bongo te. Mais moi j'allais à l'époque écoute na osa ta musala ngote. Donc pour vous dire que pour na ko ba ke ban moi nana za abusé ko to na tolobi na soka ke peut-être eza rando eza pour na ko beta moninga ko sa moninga pasi banana baza contrôler. Soki batali ke ba monika fongwami botu na ye tu as trouvé un petit copain ozana mobali hein ezo le kandenge nini po biso pe dernièrement bandeko na centre sika na sala vacation naza kutamboche kuna te mwana moko a mwasi batiaki misapi kama ke rendez-vous na bake ko découvrir comme aza déjà jeune fille gynécologue alandela ke ba monike batiaki misapi forcé soki pe ba monela ka ndenge nini mama ngana bino naza nga muta médecine te biso tu nga kutu na musala nanga ya ona salaka ba benga nga ke naza convoqué nga bi oh menga na planning na bino te oh non il y a eu un souci mukolo souci wana ezalaki yo pozaki na musala awa biso tu il faut boena benga bi ya souci anine parce que ezape na ba jeune garçon baza kuna po bana wana po baza batu bazwaka ba posa bo kansate ke bana posa te baza kutu ya koleka biso bazana kindumba moko na ndenga mukete bokoko mema ngambo moko ya jeune fille pas akuna akanga kabatuka na nzoto biso kutu basi te ba éducateur kokanga bango na nzoto alingi makambo ya kopia ba bizu pamba soki peza ka ba kisi ba melakai so peza ni balingi nzoto parce que bango communication na bango mingi eleka na contact humain corporel bango pona koloba faut ba simba yo pona boye fo nini ba bisou par-ci par-là des fois ba esa biso kutu faut éviter mais oko éviter ngonde nini o éviter ndeni netinga ona zakana o ngam naza principal penza ya ye ya communication fo na yeba so kaza na besoin loka benda kanga so pas sepelité même so ki ngatem na sali likambo so likamoko aswani na baninga kuna na kibaba na bango a sepelité so ka yepa na nga bandi ko tanga manzaka donc ndenga tanga nga manzaka fona comprendre que ba botolier jouer emsu muninga moko a botolier jouer ni bandeko fo bomona kutu na permit ba manzaka siko na yeba kaka ayaka na vitesse moko boye tanga ayaka na moi vitesse ngabi likamoko eleki nga wana na bendi ba manche Tamazoaka na kange maboko benabi non dis-moi qu'est-ce qui se passe yo foloba biso to solo na bango normal mwende ba congolais bazana habitude ata bébé di qu'est-ce que tu veux manger nanana mundele za bongote mundele ata na crèche un bébé tu dois lui parler normalement parce qu'il y a aussi l'apprentissage hier fois yeba ayekola mais tant yozo solo na mwana bébé lokola nyama moko be biso pe na centre toloba normal donc ya ye ata yazo loba te ngana kange maboko qu'est-ce qui va pas? Qui t'a fait quoi? On t'a pris ton jouet, viens me montrer la personne qui t'a fait du mal. Viens me montrer la personne qui t'embête. Yazo yoka, ngana kangiye, na kena iti na salle parce que ba na moment moto tika bango mais malgré pe muto azali, mais ye comme un message nanga ata mutu so azakuna a ofongo la porte bi ke Nadia za quelque part kuna. Non meme kuna, o mona pe na ke kuta azana voiture moko alingaka. Donc écoute pe na maboko ya mwana mususu. So pe mwana ngaza na groupe na ngate na botoli mpia. Nabi ya yote, va là-bas. So kane de kina ndo beta bango lingala kuna. Faut mtufa protéger banana. Wana botoli mutuka wana. Yepe kuna zole la ngabia kendo yoke eluka yo. Au moins le responsable n'est pas yé. Oh Nadia, ils sont ensemble. Ils peuvent prêter ngabite yaza mukolo. Ngabite prêter wana te yaza mukolo. Lukele mutuka mususu. Yangai ya ye azwa ki liboso. Mutu na mutu azo défendre. Donc côté wana ba maman na longoli bino nan côté wana na elle siko côté réseaux sociaux côté ba maman bongo salela soki Gigi campagne bandeko tant de kona biso ana vous savez so likambo bimi botala ka mutoyo azongi cité botala likambo source sike bandi
bokota ka likam na okota te ndeko na biso ana biso tuto ebieke na réseaux sociaux abimaki na kobina biso tuto ebaki même nga je l'apprécie beaucoup ti lelo na appréciake na tala ba vidéo na eba kute ka sala ba live po na kutane déjà na live nga na ebete ka sala ba live po nga na mona elo pena esika na découvrir pardon eza pena nga utu clip na tana nga clip a Jean Robert te po biloko nyonso Jean Robert azo sa sika et intéressera nga te nga linga bloka Jean Robert akala donc pour vous dire vrai na mona na nga clip a sala te nga na découvrir na awate Pousa kuna awate nga na découvrir te ko balanga mitote chojojo ko balanga mitote sote na bloqué ça c'est vrai Nathalie nzambe likolo so pas existaka Nathalie clip te na ebi na nga te soki asala kini na clip wana j'ai pas regardé nga na tala Jean Robert yakala babiloko Jean Robert azo bimisa sika nazo tala na nga te na ebi na nga pete nga fozong sanga na ba choc na ba diva na ba nini nga fona zonga akuna sikoyo nga na découvrir ye na Zaiko na nini sika binaka pusa kuna awate nini kuna awate moi j'ai découvert cette fille là notre sœur là de Armstrong moi je l'ai découvert na pusa kuna awate na TikTok na tikala komona été na nini ya Zaiko nde je l'ai découvert et puis comme j'ai aimé on a comme peu komona babilo kongo pe ebele sikoyo tant yo bimi na image wana juju biso tuto ebi ke abima na réseaux sociaux na mafinga et puis to ebi ke afinga à tout le monde yaza muta confiance ta koko kumiso lelo lobe afingi yo nga tata finga nga na mona ke le pire c'est que et ça finga Benita mutu balia ba mela akenda tina ndako Benita. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mutu azo yamba juju na ndako ayebi déjà identité à juju. Juju akenda pa Benita a décortiquer ndako ya Benita matanga a décortiquer ndako ya matanga a décortiquer nini wana mutu nyonso tu o aza de na bon terme na Juju il faut yeba et puis Benita za non seulement mutu aliboso mais a soukate oyo Juju a poupoli na réseaux sociaux. Après na vie na ya tous les jours moi je sais pas comment il se comporte parce que batumso baza na deux vies. Na deux vies. Aza na vie à réseaux sociaux, aza pe na vie à libanda. Na libanda aza na ba camarade na e o boko touché te. Mais na ndenga réseaux sociaux, image o juge a pesa, eza image ya confiance te. Eza image ya mutumo boko liane lelo, il faut ko liane na mbele moulayi, fourchette moulayi. Il faut ko zane keba. Donc, nyoso tu ele kana réseaux sociaux, je pense que ndeko na biso Anna, elle était au courant de ça. Donc, tant yozo bengi sa mutuane pana yo, tant yozo solana mutuana, tu sais à quoi t'attendre, la famille, quelque part. Et puis, tant atalaka réseaux sociaux, aebi ke na rando, ba simbaka partout. Bino mobo ebi ke na rando, bola musa batu bakufa, na ba papa ba fingamaka. Je ne comprends pas au fait. Pour na rando mona na papa batakufa kala afingami. Il y a rien de nouveau. Na rando batba kofinga batu makamba lokuta. Kaka po suayo. Rando o bango basalaka bayaka na makamba lokuta. Donc comme ya bimisa ki Juju Muyibi o biso tout comprendre parce que bag so reza yote et se retrouver na liboko note. So ke kota ki na biloko no par hasard. Autel ke ma eloko eza ngate po ndenge tozakawa to yebi biloko na biso nyonso to sombaka. Toyebi biloko na biso. Soko se retrouver na eloko moboe, ezaku na biloko msu to somba pe to bosana. Ah eloko na sombango, na bosana. Mais dès lors ozu bag, yo ye ekota ki par hasard na biloko na yo. Otunite o vérifier te soke eza ya nani. Otuni na ndaku siko wuta kite. Mba moi se retrouver na liboko na yo, ezaki muyibi. On va pas se mentir. Mais tant ye ko bimisela ki muyibi na miso abatu, c'est tout à fait normal. Juju pe ako beta biloko moko po ekendo suwa. Po ba bimisi ki muyibi ne na miso abatu. Ba lakisi batu ke boke batanga yaka na banda kwa batu. Boke ba na ba bijou na bino. Boke ba na ba fantaisie na bino. Boke ba na ba portefeuille na bino. Donc c'est tout à fait normal que ye ayako beta biloko. Mais sauf que biloko ya beti. Et beti siko ser na biso makasi. Mais eloko
ya kosalela ngo campagne wana nga penda na moni yango te parce que ser na biso ana aza innocentité parce que na bato ebele o ba na réseaux sociaux ya keka ko fréquenter muto rando muto fingaka muto balukelaka batu donc ça veut dire que elle doit être préparée prévane azana ba audio a bomba azaki préparé pour azana ba audio o ya bomba enregistra kabatu non seulement donc ça veut dire que ya yambaka bato a réseaux sociaux ayamba era ayambi Gigi na kombo moko ya ndeko mwasi na oyoka ça veut dire que elle est pas si innocente que ça ando ya kobina azape innocentité donc soki bo bundela bana ba handicapé il faut bo bundela ngo na ndenga solo tango yo ye koluka problème basimba kasika babisimba kate ngana sona na mama Sylvie Mode alimbisa ngande na tangi kombo nae batu bakoma ki mama kongo afingi mama Sylvie te mama Sylvie afanda na fauteuil aza na fauteuil roulant mais à part ça alobaka mama Sylvie afingaka batu nga mama Sylvie afinganga banduta afinganga nini siko nga na ofinge nini la famille pour na sabino que c'est pas parce que mutu aza handicapé que aza na droit nyonso même na société ba pesa bango ba droit te preuve ane so boke na prison beaucoup ta handicapé na prison beaucoup ta pena mutu aza na fauteuil roulant mais aza na prison naza na prison à un moment il faut arrêter l'hypocrisie ceux qui vont défendre bana il y a des parents au baza sérieusement na bana situation wana et puis baza penda ba petaka ba plomb bazo souffrir vous pouvez faire le combat pour ça vous ne pouvez pas faire le combat bola tisa mwana moko o batu bakutani bango mibale ba osala ba rando na bango na rendre tout est permis ale bino boya na hypocrisie bon comment ba fingi mwana te yana bato ebele bana na bango bafinga maka ezana bato ebele o bino pe bokendo tia ba commentaire bino pe bo tiaka pe ba j'aime bo partageaka donc o kutu o bino bongi bo kotela azana e jeune fille kitoko c'est une très belle femme o bino kutu bo kotela donc atanga so ite à part cause na fauteuil roulant yekutu e moko telema na babeki. Vous savez c'est quoi être handicapé? Yikuta azata na moi chance. Yaza okola mama Sylvie Mode. Afanda kana na kiti, mazo loba, azo yemba, azo salabwe, akoki pe kolamba. Po biso to lambi saka bango na ba centre. To ti batandara pe ba mesa. To salisa bango misala parce que lobi pe bakokozwa mobali kaka na centre po bango ba bala na kabango na bango. Balinga na kabango na bango. Sko boponi mwana o bino bongo de femme sanga ana olimbisanga ngeza analyse na fandi oza kolo mwana c'est tout à fait normal yo défendre mwana na yo nazolobela yo te yo za obi nini mais communauté o ba eko soutenir yo nde baza ba hypocrite kaka les mêmes personnes au bozoluka ba soutenir yo kaka les mêmes personnes au soki bakenda pe na ba commentaire mais toza na ser na biso pe kuna na Hollande mamingeni ba ne pe ba finga marati. Bon limbisanga na tanga bakombo pona ngo tanga bakombo na bango te yepa koselanga makamke na finga bana na pourtant vidéo pe mona na te bango pe ba finga ka bana batuti dès lors ozo finga mwana baninga soki ya yo pa aza na défaut po ba finga ka côté défaut ezali meti ka batu ba finga nga moche est-ce que batongo bazaka nanga est-ce que ba mona nga pour de vrai batu bafinga nga mama kongo mutakala salite mais mutakala nge bima nango na réseaux sociaux te ti lelo tozolaka mutakala yango bina si bomona ke mutaza na mutakala mutu aza pe nemi na yo aboyo bimisango mutakala o ngamo na senga o ngamo ko na senga mais elata batu e koma kali kamke mama kongo tomona mutakala tomona wapi. Donc, tant que vous fréquentez mutu ya rando, mutu a balukela batu, yeba ke lobe ako balukela yo, ako bimisela o masolo lokuta, ako fingo ya lokuta, ako fingo kake sika oyo echubaka. Donc, ceux qui vont conseiller des côtés. Mais yako loba, oh, Gigi, toko bozo tete, c'est que boza na problème na Gigi. C'est que bon lembi na bino déjà Gigi bio. Mais kaka Gigi bio na tanga finga batu, bino bokendo ko like.
kaka juju bio wana tanga finga kabatu bokenda ko like bokenda partager bokenda ko kuma kuna bokenda osola kaka bino ti. Donc soki bolembi ye botalise ke bolembi ye mais combat o bino bolingi bo bunda eza na bane belé pe bo nécessité kasi combat wana parce que tant bo bunda combat na pona ana bolinga bobimisa ana innocente basala ba pesa likambu bongo te ana elle est pas innocente. Anna elle est pas innocente. Si vraiment c'est une femme qui se respecte, ce qui se passe dans l'ombre, ça reste dans l'ombre. Ce qui se passe dans l'ombre, ça reste dans l'ombre. Babi sope toyambarabatu. Toyambarabatu. Donc quelque part, elle n'est pas si innocente. Netinga personnellement, je ne vois pas si elle doit être défendue, je ne vois pas comment la défendre. Parce qu'elle savait à quoi s'attendre, Yakoyamba Juji. Pourquoi elle a tous ces audios? Netinga naza mutaba audio te. Nga bokota na téléphone nga naza mutaba audio te. Oh, esungaka en quoi? Parce que si vous regardez audio, c'est-à-dire que yona mutu no ozo s'attendre que toko beba nana mutu, il faut nazana ba bale pona beta mutuana. En général, les gens qui réfléchissent comme ça, ce sont les gens qui ont l'habitude de faire du mal aux autres. So moni mutazo bomba biloko po abimisa mkoba ko beba na baninga aza muto déjà abeba na kana batu parce que netinga nazakana na ba audio batu te. Moi si on se parle et je n'enregistre personne. Ngaso tobito swana enregistrement au koyoka te. J'en ai pas. Ce que je vous dis c'est vrai. Ngana kalanga na munoko na lobby na kei o alingi ayoki o aloki na été, c'est pas une obligation. Mais quand vous voyez que quelqu'un qui conserve les conversations, surtout quand on a un téléphone, on a complété. On a sorti que voice, soka na yo qu'on a effacé. Merci Dark Skin. On a sorti que linga parce que on a même ba photo na effacé ka. Si on a comme on a besoin, na ke koluka na réseaux sociaux. Même ba photo to zalango pour na ba artiste, pour na tia ba miniature, na effacé ka. Merci. Na effacé ka. So na sa siko na tiande tu o Ferré Fali o Jean Robert na miniature na ke na Facebook na bande na zui sous ba photo na eko tia na miniature parce que na linga na nga te que ba mémoire na nga téléphone et tondaka. Mais il y a des gens qui conservent tout ce qu'on dit qu'on a biso ana. Pourquoi? Quand tu as donné l'image de la grande dame na réseaux sociaux, il faut voir aussi qui tu fréquentes. Il faut voir qui tu fréquentes. Tu ne peux pas venir yo bimino na musique ou bimino na image à grande dame yo moko ke ko dégrader sous image wana. Babi si to wana batebele ba ka Paris to kutana te ata bo pesa ni rendez-vous to kutana mais non, on préférait que etika ka na réseaux sociaux. Il y a des relations, ça doit rester kaka na réseaux sociaux. Toi on a besoin au monde na tête on lit ensemble et tout ça. Non, on n'a pas besoin de ça. Mais bah, on peut pas montrer que bah, comme ma relation na bango. Mais quand tu vois déjà Moutuloko la juju, c'est qu'il a eu affaire pour les autres. Mais yo memi Moutabon nandaku, c'est que Ozaki n'a besoin, c'est que ndaku ane bomba makambe belé. C'est pas toutes les maisons qui reçoivent les gens qui est béni, hein. Bah, d'aku msusu yambaka batu, pezo batu na, ekanga batu ba klebo, hein. C'est pas moutou so yambaka batu na mutema malamu ya bandeko. Parce que vous avez l'habitude de dire la maison qui reçoit, c'est la maison qui est bénie. Bandako mususu okeyu, yom to okeyu kuno memingambo. O memingambo. Parce qu'il y a des gens au bangape ko yamba batu, pour akanga batu ba klebowa, pour so likambo ezali koma o ayamba kiyo. Miango bilo bomona ngo ko yamba mutu mandeko comme la bino pini. Mais Mundele tuka yambio c'est fini. Atabo bebani. Jamais kobake. Tu es venu chez moi. Tu as mangé chez moi. Mais pourquoi bino kaka soki mutu aye nandaku na yo. Atabo bebani komi. Na yamba kyo nandaku. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Beaucoup ça on va dirait culpabilité. Que comme yambi mutu nandaku na yo. Moutazan a droit qu'on reste le reproche. Moutazan a droit qu'on le batte. Je parle en général. Hein.
Parce que j'ai remarqué que Batou, Tibozo Lobawana, Gigi, quand ça la 2 semaines, pas Moutou. Il y a des gens qui viennent chez nous. Attends, ça dit 2 semaines. Batou, tu peux pas payer pas baninga ba dépense, ok? Ah bah oui. Moutou, tu peux pas nanda kuna memelo pe cadeau. Aye pe nanda kuna em suppose aki piaka. Yem tazo sala ke bolia, yem tazo sala ke bo beta tour. C'est pas parce que toi tu reçois que c'est toi qui es bien, que Mouto yo yambi azaka mabe. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. So les kambeze ezali. So les kambeze ezali, faut koloba. Donc voilà, moi je m'arrête là pour dire que bateau tout bon a un problème là Juju, allez-y droit, pas Juju. Ne passez pas par Anna pour régler vos histoires. Parce que makambo ngata wabake mama konga kota makam nyonso, oui. Ngana kota ka makambo so na mone komi na communauté et que communauté mususu pardon, ezo me mama, mame, ezo me mama mabe. Biso pe to kopé sa point de vue. Po biso pe to na kata communauté, makambo bate ko arataka likambute, bo ando souffrir de ça. Po na rataka penza te. Na ya kaka o etoucha communauté, ya buzo bana oyate. Ya buzo bana oyate, mais comme na moni ke batu bozo sangana. Pona ke o mwana fingami, mwana kitoko, mwana globaka, mwana za diplômé, wana za rando na bango bibale, et bino mo boyebi ke na rando awa, bino mo bobaka, on ne pleure pas. Bino moko bo pesa awa wake na rando bo kundola ka ba papa bo kenda ko filmer banda kwa batu bo kotira ba mama batu na miniature bino moko et puis c'est vous qui encouragez ça parce que bo tapotaka bo partageaka bo matarape azui asali bo sepela rat. C'est vous. Il y a rien de nouveau. Donc ceux qui boro bandango na mwana azakutu kitoko te. Bo lukabalo pena batang mitanga soi bo ke ko défendre bango. Parce que moi, na biso oyo, ya Anna, elle est belle, elle est intelligente. Nenga zana koko zo ape mo bala baliye. Poto mo na bate bele ba obala ana ba fauteuil roulant. En plus ça na mayele. C'est-à-dire kaza na bagage. Ye penda nenga za wana ko akoki ko finir na ba étude azo sala. Akoki awa na poto akoko sala pe na bureau. So kaza diplômé. Na poto Bilom tu bon na ebongo. Na poto skuko azaka na diplôme na cerveau. Moi pour moi je trouve Anna faut riposter kaka na rando nege babanda ki na Gigi. Faut riposter kaka. Pourquoi appeler toute la communauté sur ça? E bandaki nanu o batongi nga na ndaku na bango. E bandaki kaka mukie. E yaki mukie. Mais moi, je dis qu'elle n'est pas innocente. Ne perdez pas votre temps. Botika mwana bata fanda kimia. Soka lingi mwana na yakota ka miniature te. Abima na monde wana. Point barre. Qu'elle se respecte seulement. Atiko yamba bato TikTok nanda kuna ye. Atika ko filmer. Siko era eba nani. Juge bendeni ke era akenda kuna. Est-ce que moi, si je reçois quelqu'un chez moi, je suis obligé de dire que Beka Saleka Awa, Beja Leka Awa, on a yambi, na yambi. Je suis pas obligé à bête à ma solo. Quelque part, on a monnier moi songi, nandenga ma bête. Na monnier moi songi. Faut pas être hypocrite. Botika kokende ko dorloté. S'il y a le mal, hein, il faut boloba. So bobi ma bé pas juju, boloba nepe ma bé na ye. Comme ça, mutuna moni ma bé na ye. Alekinzela. Ponebi ka otalanga pe na fenêtre. Poza muta TikTok. Ngana makambo ebimi na monye na mwandambo songi. Tu héberges, po moi so muto ena ndakuno. Neti Juju te bika fandara na Suède. Donc vouloir ou pas ata ena ndakuno ata sali une semaine yeba ka ozonga. Ata sali 2 semaines yeba ka ozonga. A me mandakuno te, a me makichi note. Et puis donc on a trouvé un étrange parce que Juju a dit que tanga oke pa na bango et pas na ye, il dormait dans sa chambre. Mais moi soit ça bizarre. Il se cache quoi dans cette maison-là? Il se cache quoi dans cette maison? Comment est-ce que recevoir quelqu'un chez toi, oui, mais qu'on l'a laissé dans la chambre et on a mbé tout na yo. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et puis il y a mon côté, je dis que bazaki mi balé, bazola na chambre na ye. Te, Gigi, boso kwa na maya mungwa. Il y a des choses qui sont trop suspectes dans cette maison-là.
On ne peut pas, à l'heure actuelle, on ne peut pas recevoir les gens de TikTok facilement comme ça na katiandako. Vaut mieux moutalibanda. Nandenge mukilezo kendelelo. Bayambaka bata TikTok na facilité boete bana mama. Nandenga mabete. Nandenga mabete. Quand ngande na zabwe na yambi mutu na ekola ise na mbetu nanga. Na mbetu nanga. Dans la tikeli chambre. Hein? Et le konini onengina na kala peut-être ça existait. Na kala. Soko yambi batu baza couple. Soko bo signaler nini na sai binoni. Eh, vraiment. Bande kono ba mabe. Na fingi moto awa. Na fingi moto te. Bango mi bale ba na faute. Biso kutu neti nga na mesa na mafinga atande na lobby bwe bo bateko na poni kan jiji finga nga bo mona kati bo kenda ko like bo partage kati ba page polémique bateka kuna peti asabolanga na ba façon nyoso afinga aloba kuta kwa kolala mwana nga comme ça mwana nga deux fois boyoka ngote donc je peux pas prendre part. Mais dans le moment où likambo ekoi, ne choisissez pas bêtement le camp de quelqu'un. Opona linga mutubete na pona mutube. Likambo oponeza wanate. Il faut qu'on étudie likambo nenge kei. Ndeko moi si azana besoin de dignité mazo yamba bato à TikTok. Est-ce que yondengo zana ndaku ndeko nanga na tangwa lelo okoko yamba 2 bato ya TikTok. Do ya yamba 3. Surtout tanga na connaissance na era. Donc à l'époque où t'as na TikTok te makendo sa connaissance na era atela era ndena okike era bi atela essence. Donc c'est dire c'est quelqu'un qui piège les gens. Bobenga ngo peka gentillesse. Bobenga ngo gentillesse. Ça c'est droit de gentillesse hein envers les bataba réseaux sociaux. Minda ko ezo yamba batu pamba boy. Mais faut boye basoki botiki loko ni na sima kuna. Ndeko anana ndenga mabete na osala analyse na ndenga mabete na sepelaka na yo ndengo binaka mais je suis en train de me poser des questions bato bakenda pa na